dimanche également à DJ Tigana. Lui également nous suit dans cette émission. Je te souhaite un très bon dimanche. Et bon dimanche à l'expert comptable Jimmy Kabaya. Merci beaucoup d'être ensemble avec nous et Namandekone surtout en tout cas Boza et Belé. Fifi Waston, merci beaucoup d'être ensemble avec nous et puis très bon dimanche à toi Rihanna Domingos en séjour à Kinshasa en tout cas et convalescente pardon. Rihanna Domingos, merci beaucoup à toi et merci encore une fois de plus na Anelka. Merci beaucoup et très bon dimanche à toi. Mesdames et messieurs, je vous le disais que nous allons recevoir vous Robinho Mundibou, il est avec nous. Bonjour et bon dimanche Robinho. Bonjour Isaac Maï, bonjour. C'est bon, c'est bon. Maintenant, désolé, c'est bon. Bonjour Isaac Maï. En tout cas. Et bonjour à tout le monde qui nous suit en ce moment. Bonne fête de Pâques. Naba fanatique, notre musique. Et puis voilà. En tout cas, salut ce plaisir, Makasi Toyamba Robinho Mundibou. Parce que les lots actualité P, Nakatia Masolo, Oyo Ezakulu, Oyo Bateau. En tout cas, les autres bateaux différents. On sent que Kouloumbe, ça veut dire que Moussala Pena Robinho, Sala, Yangwane Nami Bateau. Tu te sens comment? D'ailleurs, votre message déjà Robin et Sabato. Si vous avez de plus en plus. La fois où on a salé le loco et que tu vas capter, on va accepter, on va s'épeler, comment sous quand ça que comment plus facile, difficile. Parce que Robin, c'est comme mon message, non. Robin, c'est pas facilité. Pour oui, que tu remets quand même quand on met la carte Macambongo. Donc chaque jour, toujours là, Macambo évoluer, tu vas changer, va comportement changer. Donc il faut que s'adapter à rythme sika. Donc la vie c'est un défi. Donc pour nous réussite, nous je me dis que non. J'ai encore beaucoup à donner. Et puis voilà quoi. Dans un année, ça a toujours Nami Lobaka, dans un ingénieur, ça va bâtir. Et j'ai éclairé dans mon meilleur en atelier à Oluka. À Oluka, on a renforcé. Lobby quoi. En tout cas, Nabati tout, on va accepter Kulumba. Et puis on est là, on travaille de faire. Pour nous satisfaire. Au but que Zarasogo Betika Bormo et Bimi déjà Bando Binisa, après tout le monde a répétition mon boui, son mot bandit Zago Beta Vanini, ils ont annoncé que t'es ségué et le mot besoin gestation et Zalikoya. Tout le pays gestation Zagaga. Tout travail à Kabisu, tout travail à Kapenza, parce que n'a ébi que l'eau côté là, l'eau là, que travailler zati. Donc, n'a ébi Congo, bah tu belé, bah c'est pelé te comme on a vous la musicien. Donc bah tu vas se pelé ou bah se pelé te. Belé bah c'est pelé te. Ah c'est pelé te pour année. Belé fagina banduna yemba tam so ba voix moko boye, ba timbre moko boye. Ya ba auto mesana on a Congo. Ngasko tellement na caché na nga moi style na nga, marque na nga osala makambo so simba. Et déranger ba tu me sous moi belé. Donc on a dit que collègues na yo bien public artistes et musiciens quand je parle des artistes déranger fanaticité et déranger belé donc on a dit que on a salaka et fanatique d'ailleurs moi je fais pas ma musique pour eux. Moi la musique je fais pour les fanatiques ceux qui aiment la musique donc et il faut continuer toujours comme ça fort pour nous qui ça fanatique on a sonité quoi. Parce que la majorité de témoignage à Mabé et ça collègues nabiso artistes et musiciens. Vous comprenez ça qui m'a alors pour nous décevoir les fanatiques ou les plaçants parce que nga et comptera plus mini natal la fanatique. Bato balinga musique nanga. Donc nazaki na plaisir moko dernièrement awa nazaki na anniversaire ya mwana moya moke. Mwana papa na biso Vital Kamel. Moi na lelaka musique na jour anniversaire na Serge
napesi encore une fois de plus c'est joyeux anniversaire puis bon dimanche petit na biso moke mwana moke abengi Robino Mundibu aya kosepelisa mwana en tout cas marquaki nga quoi namoni ke non soki bana mike bazondima yo yeba koza na futur c'est ça futur ndefandi pa bana mike mais Robino on dirait au comprenant rouage ya makambo ya musique ya mboka na biso omilobaki no prise définition na yo oyo kanga wana c'est comme si otikali wana identité Robino tikali wana et puis toke nango wana sans pour autant te vexer ba te mettre salaka o wana na ezo simba déjà na ba artiste congolais 1000 fois na convier carrière ya vie na biso avule longomba qui est artiste msuto mona na bamboka o 1000 fois na koki convier carrière ya vie na biso Félix Wazeko qui est artiste msusu tout mona ape na mboka o nandeni pesa na définition ya musique. L'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Mais alors, nous quand on place voix dans la musique, moi je agréable, bah c'est pela. Oh bah toi la musique wana ba sala ngote. Les sons hein. Bah toi na musozo lo bago zo envier bangote wana ba sala ngo pede. Ba saka pe agréable à l'oreille quand ndenge yo. Mais quand c'est pas ça tellement battu, loko zo sala ezala déjà. Let's ngane la usona bina bandomba par exemple rumba o ba bino rumba te so ba rumba rumba esa no prouver ba tuna rumba ndenge ba tabule ba papa so ba tabule to ba king kester ba sala na mboka o ti le be mutaleka bango pe na ko yemba rumba ate ba vina so ba tabule ba king kester ba to na tutu ba yemba ba rumba danger na ba mboka o ti lelo mutaleka bango ate na ba to belebe ba so yemba ba rumba lelo wa donc eza pe moins o ba so valoriser pe rumba ngo bah tika su ebelete vous comprendre pourquoi il pour nous ça comme monter le peine à rumba peine con ça paye pas tant na moni que zo futa penzati na moni osali nuance siko ça paye pas na ezo futa penzati et ko limiter au kaka petinga na saka musique na pona za limiter na communauté congolaise. Rumba eza bien mais eza limité na communauté congolaise. Yo tio zo kama zo kama mabo patrimoine universel nini na mono ndre utu ezobeta na mato ezoleka nango te rumba eza développé ata seben to beta ke uti na rumba yo ba rumba kaleza ki beti rumba pe koti mo seben donc rumba ezali seben eza évolution ya rumba. OK to sala la musique to beta c'est important en fait mon âme la musique a une vision na na kolanda mama lo baba msute pour limiter nga quoi na fandi boy na Canal Plus na éviter autant attendre sur Canal Plus ça dérange c'est un problème Nathalie Pena concert ya Serge Beno zo le Canal Plus Serge Beno ah oui mba concert so obige 1000 fois na convier carrière na ngai za la bongo neti ya Joana qui a type moko boa imba ne barumba na lobanga na bino makambo ko yeba bino est-ce que na lelo zo sala ngai ezake ondro zo se limiter na kaka makambo zo sala nazoluka oyebi ke Robino Mundibu oyemba nzembo alobelo asomi mutuka batu bayemba nzembo wana temps na yako sala générique moko mbonzi na sali générique mbongo mbomba ya liboso na pona banga koyemba na yemba na ngabati si on a bien meka générique na meka po ngana zana na banolo ba un jour na vie so nga funa sala musique à seben un jour po ngana yebanga na ngape ubina te na yebanga na ngai loko moté normalement bato ba yebinga ba yebi so na animateur ba pembeni na ngai be déranger nga donc na banolo linga moté sikoyo ba petit na nga ba bureau ba ko sala ba crime moko boye ngana babetana na maison mère mais on va ça ba crime moko déjà ya ko boagela nga ba crime le rwanda ba kumisa ba président quoi et Robino Mundibu patron ba boka siko ba cri ba bi mbela nga boye na sala orchestre donc na réfléchissage générique était na mutu na nga un jour na carrière na nga sikoyo nazaki fan kaka ya ba deux personnes na Congo ba betaka ba mutu moko na Congo ba betaka ba seben et puis na Brazzaville. Okay. Na fan ya roga na King Kester de so na yoki ba seben ya King Kester na roga en tout cas wana penda do na oyo kagu na biba un jour tonga na beta seben na ko meka ko luka ko exploiter style ya roga na King Kester. OK
tant to meki ce ko beta générique à liboso mbonzi to beta boye to tie na mona pena écart ya rumba to saki ya lubilu à générique donc écart il y a 150%. OK. Il y a réussite. Tout le deuxième plan boy donc et même biso bangolais bandi tambusa biso mbala moko ba wa wana na mama ezanango to sala swango to sala kango to sala kana biswango mais boluka ko limitinga baba mas belebele est-ce que ba sala pire marumba na par exemple ba jeune frère nango nazolinga mikolo makasi lokola Gali mususu asana Lumbashi boye Pipson tala ba jeune onde bazo mais c'est bon ça pire marumba badagumba obiso mesana ya détan to ba 7 ba 3 ans tout ça là bon ça la pire marumba te ba ba memi pe évolution na so muto bongo ça makamne simba yo ebisa mais to ko beta pe badagumba non donc na comprendre que batu balingaka ba compliqué Robino Mundibu donc et puis bato ba la majorité bato ba ça ba témoignage bon ce sont mes frères artistes on comprend donc ba via kanga banviaka succès nanga succès nanga pe évolution nanga et déranger bango et le on a retransmettre bango message na convie 1000 fois carrière rêvé nanga Willy Longomba qui tam sur chanteur congolais morobo en tout cas ba musique bino bolinga kana Robinho Mundibu d'autres mona yo à travers Instagram na Fali Poupa Dicap la merveille à studio ça veut dire que le mot de Jésus s'annonçait que les en gestation calamité en plus na le mot et l'homme m'a pas remarqué. Ba fanatique nanga, balingo mona ne longia mawate. Ça veut dire. Et l'homme m'a pas remarqué. Bato balinga Robinho Mundibu balinga komona ne longia mawate. Parce que chaque fois sozo e marumba faut che longia mawa. Faut pesa batu mawa. Ya solo. Parce que bato balinga pena Mundibu penza balinga jamais komona. So na poster ka logo moko boye, na ça makambo ba mawa. En tout cas au mona vraiment balinga na makambo ya Britandela moi. Ta Britandela ndé oui que ba coupure ne comme trop et pas Robinho. Nini ba nini. Bang ba coupure wana na kati ya et comme belé mais je peux ça ba jeune pe belé ba kinois ba jeune congolais belé vie lelo na appelé modèle ba te belé ozomona pe lelo ba lo progresser bo ba otala Robinho Mundibu wala moi style to sala mais on a lobby style ngo c'est bon ils ok bien mais ba coupure wana siko so landi banzembo Robinho mingi kata pongala mu bang soko zongi na nino den on dit coupure wana ndé na fandi na moi maloba mo lobi nino simba musique na ngai fandi wana yango to loba chaque jour mutu soko uti ko sisa makambo na bolingo yeba ke otikali na tambula ina journée ozanga makambo ebele ya kosala mais ba nini wana ekozanga ba 4 fois 6 fois te na vie na ona journée ah bon ne mon place na gagner abat Robinho Mundibu dans la zala na nga jamais contre rumba prévenir ça na plaisir chaque festival moi ça les maka festival de la rumba ça les maka na 30 juin le Venabiso Didier Pambia na gare centrale le big ba beng ça ka Mundibu ezanga na zanga ça raté ba beng ça Mundibu beng ça ka Mundibu et na zanga raté na ba jeune Mundibu zanga raté tout repose ça les mal sous na za déjà wani relation bozana on a vie na yo relation té relation peut jouer